maman, papa, on a habité, on a papa. Bonjour. Le papa est où à la tête? Le papa est où aux autres? Le papa est où? Le papa est où? Le papa est où? Maman. Maman. Oh, le papa est où? Oh, le papa est où? T'es maman, n'a rien d'abîma. Abîma. Tata na yo, oyoki. Ngana yebi yo. Ngana yebi yo. Zana. O sauté o lomwe pa mutu azwa ko na mboka kuna. Na kindoki no za nango. O tiki mutu azwa ko na mboka. O alokota ki yo. O koti na biloko na nga. Nga camarade na yo. Ngana yebi yo. Yo to fumo ngi singa mboka. Longola, bana ko longola. 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 Mwana mboka. Longola yango. Le bala mutu akine ko zo na mboka na zamba Soko za monganza. Soko za antilope. Soki pe mo kombo so. Soki éléphant. Mutazwa ki wazalaki. Ngaite na linga ko na ndako te. Yo nga uta ku village mena na lo kwa yote. Mami wata. Ngaite. Ake zali papa nga peso comme ça de la solo. Mami wata. Bino basa mboka ko na solo moko uta na snap. Osakande moko ko changer. Na makona bino soki za ndenge ni. Oyo osaka na modèle oyo. Maman. Attends, est-ce qu'il dérange à côté vraiment? Yo comme une scrolling à Tony. Pourquoi au côté là? Oncle, il m'a soufflé ça là quand. Maman, vous quand t'as sonné. Nani? Maman, au bout de mon amoisi. La donne à mon amoisi. Maman, tu peux pas être là. La donne ce qui yo zate. Et qui bah ça là, moi no ya yo boti. Nengi yo ça là ka Arline. Exandeni. Na tombo ici ko za exandeni. Te ngana na ngaite d'abord de donner pas na mboka te. Garde na mboka te. C'est na kufi lo pango ezali. Locataire baza bozala bien. Do yo zo s'appuyer na lupango. Bon dans la bien le temps est ziki alors quoi bino boza misa ko mona te bona misa molimo te yo me kam na zamba so ganga mamoko yo kei ko soye tika maman tu sais bon ani ici c'est mon père au monier azel lo côté sorti na lobby na teka lupango ye aza ni 50 nani akoso Arline nande ko mama na yo nande ko mama na yo mama na ngatika nini asomba nini e ba mama na lo pango batumana takana oyo on a modiri yo maman on a modiri yo on a modiri yo na benga mama so kende s'il vous plaît non olingi yango olingi yango je sina lobaki na yo Arline nga vandia mama na yo aza pona ngai simba keloko na ngali susu te na ndako yo Arline simba ya ye simba ya simba li papa ya ngai te maman siko na kende ka c'est bon et ça simba raté maman oh ko simba raté on dit robota te on dit ça la bana te bima Yosko na bino si pour la retrouver puis dans ta chambre simba wana oza ko perdre maman maman zano na dia pi poser ngande ko na bino amta mbelo bino te boso mtabela ngaza mutema mabete naza nde clair ngai na mutema mabete biso naza transparent oh yelobi elobinga amwana mananga oncle eza jour mususu na olamuka mabe oui na bengano yo bengana nani yo ba omwana mama na ngati yo nde kokende so o za mama na yo yesu kwa za mwana mama na nga okokate na mama na yo na mwana mama na yo na yo ndeko mama na nga bwana sikata so fini mama na biso ngana ofinga mama na yo aza awa opo yo yeba te ngape na siliki yo ko bela mama na ngate mama na aza ngana na sina bina mama na yo so finga obimao non kokate ma belle depuis avant-hier azaka boy kolemba lemba santé za bien te voir même ngamu na lamba ki lobby parce que lobby na kalingi mipanzi na kalingi mipanzi na dongo mipanzi on quoi ka ba triplex ma casse voilà bon invité peut-être vu etana nango etanini vous malade et raboyezemi wow je me mets donc quoi wow abuya nyoso monango félicitations Penza. Combien de mois? On est plus comme un Congo pété. Ok. Dis-moi. Si lobby maman et madame Marie-Jeanne Makuiza Bayaki awa. Mais bon, c'est bon, il va bon. Elle est tellement sincère, il va bon. Donc bonne nouvelle année, bah c'est la canne. Lobby maman moziki ya yebisinga maman Emma.
Non, moi, sinon, on est clair. C'est comme si il y avait encore, il y a barata il y a semaine. Non, il a roté. Merci, chérie. Les amoureux dans l'air. Quand tu as un ma botte à penza, où est le Congo pété? Merci. Toi, tu as un peu fraîche. Je veux maintenant être. Je veux maintenant être appelé. Il y a fait moi Sindoïnanga. Chérie. Nani? C'est que moi Sindoïnanga. Ndoya maman. Ndoya maman. Problème. Au moins, peut bien avoir ma passe. Il y a papa et maman. C'est ya basi basi ndé maman na yo. Alors maintenant, il faut ça là, il faut pas ça là on makasi. Mais il faut un domestique. Il y a mon frère mbay. Oyo mukoko lingana na décider. Te ozali olemba yaya. Non domestique ndo na. Yo kade. Abanda ko idio na makamso tani kimi tangu kolemba. Masolo domestique et beba. Au moins tango olemba. Tata mwasi. Yaya ngako na ngoya usunga. Voilà, ça va. Oh, yaya. Na yo usunga na makambo nyoso te. Netini. Oh, bon makambo ni singa domestique. Na olambelo te. Ah, donc domestique usunga ngasuna mambo na o mona mambo na oloba. Eh. Na lobi boye. Masolo ba domestique. Non, c'est pas ça. Ko bilamba ko repasser mais ko lamba yo moko. Ngape soyi na eh c'est relou non masolo domestique et bébé pardon eh domestique au moins azanera allez ça va yambo bali ezele sengo te pona ni ya makambo mwana komi na zemi na sepela te sepela na yo ngana boye sengo na yo te yo sepela te na kokete ya bala libala wana eza ya yete eza ya ndeko na kufa eza ya nani soki ngai makambo ndenge nazaka mama ya normal nde na lukata mutu musu na mboka ka bala susu ndeko na ye tala ba ya makambo ozo motema mabe ngana motema bete ngana zo makambo ndenge Arline asa kufa na ye siko lokola kufi ale mobala lazo mwasi mususu te mobala wana lobi na nga mama naza soso ya malamu nakoki kokende kolia mosika te fona lia kaka esika na zaleli mobali wana moni kokete aluli kokete abali kokete apesi mbongo motema mabe ya nini yama ngai eza motema mabe te mpo ndenge eza na moto lokola ngai na bomama na ngai nakolinga ta bala soki moto nakata libota na biso me yo ozomona ngo esengo yo soki Kevin azalaki mwana mwasi ya kobala Kevin nga koboya de la tuni te pesa réponse oza lokuta ya makambo oza lokuta omoni yo comportement na yo soko changer te mama ko soto mono bando kima baba te lobaka ko bomanga na mboka ko bomonte dans le pamba ko na mboka ko bomanga mabanga na bongo pa yo moto zona makambo no salaka comportement ya mabezana mobala sepela kokete ko kumsela ngaza na yango moko bapesa mbonga libala kokete zaka motema kanda kana zo kanda na kanda te nazaki na sushi pona zomona mwana mukolo libala zomona na te mukolo libala akufi ne basani nakile mo bemba ya Arline na pesa mobala ngo bemba ke nango na pesa bemba ke nango ba motema mabe yo ne changer 2021 mama lukelo nganza tenga leso za 1921 tant simoki mbaka bota makako na 1921 kutro ya ko yebisa ngama na yebisa nko ko ya ko yebisa ngama yeba ke bale zalaki ya Arline to banga nzambe na bangi nzambe te na yebisa na bangi nzambe na kena église na si ba mbuna na toboli na kena église na si ba drumi na bambi na se to na buki baba ya na bangi nzambe te yo ndo banga ka nzambe kasi sala masuwa nowe te mukola suka doit kota kuna ndo banga yo penza yo zela mkonzi ya mboka lokwa zo zulo decision te ngai nde mutu ko zulo decision fuiti kelo yebisa ndengo monela na butu loba namoni oyo nde mutu azosala yo tala pona nini komponi konyokoyelanga mwana ko musala mwana nga azosala asombela ko baperike asombela boye alataka na yo koyataka biloko mwana nga te wana mutema beleki toki na yoka yango oya kozokolaka mwana nga mpona nini oloba nanga verité oloba nanga verité eza yo to yo te eza yo to yo te loba nakomama siko na mutu nakomama siko na mutu eza ngai te eza nani mama na oloba eza nga te olatinda yenga viole yo awa enga bongama
Maman Sakai. Bonga mayenga. Moto pula ke sanga kasi maman Sakai. La lali pongi. Nazolo ta mona mwasi oyo. Aye ko fina nga kingo fina nazo ganga c'est pardon tikanga et pardon. Yo muto to gangela nga. Na bine pardon. Enga na bondeli na ndoto. Pina kete. Na bondeli ko waso na ndoto yo kwa na kufa. Yo o fina mona mama nanga. La pina kete. Yo o fina mona na bumu. Azo changer ka bilongi. Moka changer longi, moka changer longi. Kanga ende ko kanga. Kanga il a pas de kanga. Na yebisa kayoti. Na bino mutu nini oyelinga na ndako. Yo mulika mutu bakangi basinga bala mboka mutali kwa kata zamba yo bimi na ye anga bomba ngai. So na kufi osangi mama. O non sali. O préféré ye. Chande azoli. O préféré ye. Melode o mama. Maman, on préfère moi Melode o on sapie comme on manquait un respect. Pour moi, nous allons sommes tacheli boko on manquait un respect. Maman, s'il te plaît, on me manga 9 mois la libou, ça peine comme ma Arline. Bongo te, n'a pas foufou. Est-ce que ngala donne yo lo betangai? Depuis journée de 6 000 ans, c'est faux betangai. Adamo on a mon bali gaita de obetaye. Yo do betanga non. Maman ninga bomele wapi? Nandoto. Ayi. Afini maman. Nasengi papa, pardon ni nasengi mwana ote. Mais maman ata yo moko vraiment. Yo on ati oncle. Oncle to sonanga no mabe maman, on se va continuer boy. Oncle non c'est en violet. Oncle tu ka basi la salité ba kuta lo toko akenda ko swa. Kopanga yete. Avia kageta. Tanenga zo ba kageta. Azaleki na ye, kanda azaleki na ngande pas geta s'appelle leki na ye. Ana leka moi. Ana ya yangu. On se va continuer boy. Ngana ozonda kuno kino. Tika bina kena. Bye. No kena. Bye bye. Bye bye. Maman même obota. Ota baba ni Vai. Tunangani nini wasi bila wasenga shaka vili ya chamba mungu sana hizo shaka bibi zako kombe sasa hebu ipanaweza mkie wewe na hivi kesho na tebi kala na ngaya nguba toa mindi ndimi kungu na kotana na yezo ngana mwanamke yo ndumba molaso yo ebite ozangi mobala coquette petit na ozali bala ata coquette akenda Kishasa kuna na Kishasa akozonga kaka mboka bakozonga na mobali ozoma na ndenge nini yo ozoma na ndenge nini yo mose ba foko coquette lambela yo yo ozoma na ndenge nini chérie ya coquette omoninga yo so ben aza mobali ya mwana nga oza ndumbo osotula osotula ata bino sika bosala libala biso nyonso bokenga na bino nakolanda bino bisika nyonso bokende natala bino natala bino yo oza mobali ya mwana nga oza na droit ya kozwa mwasi te na mboko yo kobana coquette yo kobana coquette yo ni mutu osalaki poto nasalaki nini ozwa coquette obalisa ye coquette akenda libala ya congé akenda libala ya libela te akozala koya bosala libala nsima zongi Kishasa yo na yoko kokabona te longwa ku okolongwa te naolongwa te mwasi na ngai aza bokilo na ngai toke problème te oza mobala ya mwana mama nini yango mama ese bamama yo kabestoni mwasi na ngai
c'est la clotte yo lexa ba air na biso kuna pa. Ah. Chérie, ça va? C'est quoi? Problème. T'as l'eau là, dis-moi Arlene. Arrête. Oh. Il y a un problème. S'il te plaît. Nini. Nazongana na famille na ngala lembi. Nazongana na kimia ti. Na kanse suna yela yo ano zambie. Mama linga ite no ko palinga te. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Sungana ngai ite nazonga pa biso na ko kasuti. Binangeza kapasi na pasi na bana na famille na ngai. Tu vois comment est-ce que Kia non maman moté maman na yo gaita koloba nanga boitindo lo babunga isanga motema pasi je te jure si ma mi soit Arline et c'est peltsangati je te jure ngana yebi pasi o ngana mona Arline kolonga na zamba kuna mboka nakuta ki moi sur na kata zamba mutazwaki azalaki te nazwaki par sentiment te mama ningi ni nyango oncle nga lingi nini te na ke na tikela bino ndaku na bino nakende ponga na capable ozwanda je travaille moi ngana na mutu mo weteke na kina ozela mbongo na maboka mobali ou soit quoi ngamoko na responsable osala o na lingi alors ce comme ya ko maltraiter camarade na ngobe ndeko na ngabo na ko accepter ngote na ko accepter ngote omona ngana mama e koma makamo mabe mama maloba mukeza kana olakela yo na ko lakela yo écoutez-moi Arlene pour cet acte ezamba la souka acte que c'est possible je te promets. Les longs on avance sa maman. Maman on sabe poignet. Ça bon t'embêter. Té. Ça bon té. Ce qui maman a symbio dans nzoto, c'est que biso nyonso ndako to perdre ndako. Kitoko ça bon te oui, pardon. je pense que maman na biso o comprendre. Oui, bien biso toi capable de faire l'eau mon boy. Ah, na maman kuta sangi na place au kenda telenga ni po. Maman ce qu'on dira nga comme ça biso na suka. Yem tazo en tetele ki ne pas maman pekisi le ki ne au sala ba khamozo sate. Et ça maman nazo en tete enga. Enga comme mona na ndako. Papa biso yebe enga. Yebisa dia maman na yo. Soka simbi su Arline ndako. Enga olala te ndako. Nakolala. Nabina kolala. Nabina kolala. Soka luki mama na bino luki mama nanga nakolala bino nakokufela bino na ndako nakolala soko kufi papa nte bako entera kanga te un jour bako kunda kanga pourquoi je sais pas autre yo soto ba limite moi mpied pour aller maman biso engoze le côté na kata ndako na biso na la question na la question kufa bako kunda yo kasi soko kufi on va na kata ndako na kolina mama na bino na bande ko na mususu na laksa ba musabi ba jano sasa ngone mama kamara na salioni te yemi salioni on peut se porter ça mon mboka pour nga betangai na Yehuda la village alba français on peut dire boto yo on peut dire boto yo le banga azali après mboko utaka okolala awa okozonga na mboko otsai kuna na robe na yo wana nyonso esali te ozonga libotalanga nga bandeko na nga tofandaki bie nga bana kasi na nga tofandaki bie mpona nini tofandaka bie na bana kasi na nga tofandaka te tofundaka te oyi la séparation oyi la séparation. Chérie, je ne retrouve pas la clé de la voiture. J'ai très mal. Pour Mais je dois aller au boulot. Coquette, non, voyons. Dans cet état? Quel état? Je suis pas malade. Hein? Oh, mais non! Et si pour ça, ni ma casse? Et alors? Alors, tu restes à la... Chérie, tu restes à la maison. Oh. Tu restes à la maison, calmement. Hein? Tu restes à la maison. Donne-moi les dossiers que tu as. Moi, je vais travailler pour toi. D'ailleurs, ici, là, je travaille. Tu restes à la maison. Non. Je dois aller au boulot, papa, pardon. Je ne veux pas que tu ailles au boulot.
Pardon, au katanga msate. Je suis comme une abeille, non, ton ani, nanga, miel, nanga. Est-ce que nous allons extraire miel aux autres au casser en aussi qu'au famille n'a pas vivre Moi, je travaille chez toi, papa. Je suis le chef là où tu travailles. Alors, je te dis de rester à la maison. Non, non, il aussi maté. Ok, vous avez l'intention. Ok, Moussala. Ok, Moussala. Chérie, tu pars pas, je dis tu pars pas. Tu cries? Oui. Non, je express. C'est ça que je veux dire. Maman, je vais encore passer. Comment passe pour moi? Ozo comme Congo passe au Mokende Moussala. Et tant que comme na Moussala au Fani na Kiti pendant un bon moment, au ya ole langa na boutoir, je ne veux pas. Papa, est-ce que compagnie ça yoté? Ba chef na yope baza. Si ko ba mona nga na zoye no sa ba kisakata, on dit compagnon ton na maboko na yo. Chérie, pardon, pisa na sat. Na zo ko bumba mabete mko. Donne-moi quoi? Chérie, pardon, pisa na sat na non ko bumba mabete na zo ko me Maman, j'aime pas cette petitesse. Petitesse de? Je te dis de rester à la maison. Coquette. Hey. Maman. Hey. Prends la clé de contact sur le placard. Je vais prendre un taxi express. Non, je dois clé à contact. Non, non, pardon. Bon, bah, problème. Hey. Akende musala na tongo. Akende musala na tongo et puis il y a comment déjà à terme. Pourquoi peut me c'était? C'est fora. Hein? Je sais pas. Moi ni tawana. Moi ça sala du sous mouvement makasti. C'est fora. Pour moi na commis déjà. C'est fora. Hein? Pourquoi peut me ça mona batute yaya? Oyebi que même na tawana azo conduire yemoko. Pourquoi? Na lobby, na lembi, na MCA. Je suis le DG, place au Yozo Sal. Nga, na yebisi yo, reste à la maison. Tu ne seras pas doublé. Poste no érotique à la vide, jusqu'à ce que Okobota Sokoboti, 3 mois après, Ozonge la Moussala na yo. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Oh non, moi je vais seulement travailler. Aola muka tongo nga atiki nga na pongi na mbetu. Ta on a ya osutumuka, et si akendaki déjà. Okobenga e, tu es où? Je suis déjà au boulot. Maman, à 6h30. Est-ce que les bureaux s'ouvrent à 6h30? Oh non. Donambo kandenga mesana kolomka 5h, ake kotoka mai, na 6h ake bilanga, domi limu wana yangwana ka ilandi yao. Ça ne va pas. Ah oui, bateka za mosa mokonzi. Eh yes. Ça ne va pas. La fois passée, famille Betancourt. Oui, bango. Oh ya lisala na kwa ya Birmanie wa. Ba ye na représentante na bango Sylvie Yenande René Françoise Betancourt. Ba ye awananda ba yaki na Nikens Mananga. Oh, boni ya Nikens aza bien. Aza bien. Mananga bande kona mona ka. Ba ye otala biso. Na ye biso yo 7h30 ba toke porte. Tala ka ba ta poto. Ba za na exigence na bango. Moi je me réveille. Coquette, na kata za salle de bain. Azate, Nathalie na chambre où tous. Azate, na cuisine azate. Donc je l'appelle. À sauter on embeto. Je l'appelle. Ozab naza Moussala. Na fungola boye Sylvie na Françoise Betancourt. Hey maman. On nous a rendez-vous na Coquette na tongo et yango toye boye poto zoye tokene Moussala ngabi, je viens de l'appeler maintenant. Aza Moussala. Na sina lembi. C'est fona lembi na ebite na lobanini même si osiliki. Même si osiliki. Non, solana yoni aluka ce problème. Na badaye ko silika pour na petit déjeuner nanga. Maintenant comment ko salandeni à 5h déjà. Et c'est adressé table. Donc l'air yo dans 5h wana ya sisi makamuna nyonso abimi. Donc ngana sutuka msuzo la muki boyoki et portail fungwami. Moi ça zemi ya bongaka na repos. Ouais ça aluka ce problème. Ah, en tout cas non solana yi. Non solana yi vraiment. Donc à lobby, il y a le roi bima 6h30. Nga lobby.
nakozala déjà 6 heures moins. Non, c'est fort. Nanata awakaka po bokutana. Ngana sina lembi. Yaya. Ande naza boye, il faut nalambela la reine de l'île, Meda Mukuna. Obi Kazawa. Oh, Meda yaki. Meda Zawa. Ayaki. Mukuna Zawa. Alors bana nga oyana novembre. Si aya déjà. Ayi, Azawa. Ah bon. Il faut na yambe. Oh, soka ye pana obenga na ya tokutana. D'accord. Yango lobby na ozala penza donc 6 heures moins nazana solano na coquette. Moi ça zema zanga repos. Moi ça zema conduire. Asibiki nazo banga kogele makasi soki ogangelier akomi vexé. Omoni mbala moko attitude de changer mon colombe. Changer nango c'est ta femme. Non, non c'est fora. Moi si azemi soki akomi moi si azemi soki akomi na ba souci. Automatiquement ça affecte l'enfant. À cause ça là accouchement moko prématuré, j'aime pas Bongo makambo yazo lukana. Makambo yazo lukawana. Makambo yemo kaza kumilukila wana. Zona nga ya liboso eza ya obala na obala na obala osheki na obala kinuti kanga na umela te mbongo liboso na ozwa na okipe même famille na ngati na ya obala za su buso bumelita ebele noko moka elo moko oui un jour sozongi okutinga te mon maître a que tika famille na ngati na umela te na ya okuta na yebi ko kufati yonde promettre ngaki ata mobali ya mbongo ye obala ete promesse nanga na liyango et na okokisanga na ya obala tu as ma promesse chérie. Omoni makamna lobaka. Mama, outa wapi yo? Pesa nga pena origine na yo mama. Soko ye na ndako pona ko bomba bana na ngai. To pona ko luka mutu na nga. Okokate. Omoi pa na bakozandoki. Omoi pa na bakozandoki. Oh, mutu ni ngamba ko fana ka bandi ko lela. Esprit de mort. O esprit de mort te. O lu ki nga esprit de mort na ndako na nga. Maman, bando ye anda kuna ngesu makinyate. Blocage ekoti freinage ekoti. Oye d'esprit boss on anda kuna nga. Maman, kanga mnoko na yo. Usoti bima, kele la libanda. Bima kele la libanda. Bima kele la libanda bima. Telema kende. Telema. Mama nene boyo le la batoka mona muke. Bima boy. Oh. Bino za boso bota na mboka so ibana 5. Alors ya oyeko komi comme ça loka mona muke. Nete bamboka kuna bozo ndo batonga mangwele te. Yo age mona ngai. Wa age mona ngai. Mais oya comme camarade ya la donne. Chérie. Mwembo. Oui bébé. L'homme singa tendentie on a qui me sala quoi. Au lobby? Ah. Maintenant en retard quoi.
Vous arrêtez ma casse parce qu'ils sonnent déjà 12 Mais je t'ai dit. Ils sonnent 12 heures. Mais s'ils sont 12 heures, non. Non, quand après pause. On va te sanctionner. Je me sens lourde. On l'allait bien? On l'allait bien? Apparemment, on a vu torticolis pour notre qui n'a pas position des fois ça fait mal au cou. C'est très bien, il y a des fois. Mais je vais me reposer. Il y a des fois il faut prendre des somnifères pareils pour qu'elle ait le somme. Non. Des somnifères pareils. Oui. Moi j'ai pris des somnifères. Ah oui? Quand? Dans l'été? Ma montée. Oui, bien sûr. Montée du soir. Oui, hier la nuit. Non, moi j'ai pas pris des somnifères. C'est moi qui ai préparé l'été, non? Ah! Donc, tu as un somnifère, Nati? Pour la salle, ma belle. Mais pourquoi? Pour la loge, pour ça, il bon poignet. Pour la loge, ah? Et ça, c'est qui ça, yo? Pour la loge, ma belle. Ah bon? Donc, tel que tu es là, tu peux m'empoisonner aussi? Comment ça? Oui, vu mon état, je peux même pas prendre des somnifères. Attends. Mais coucou, mais la somnifère, t'es un état nango. Oui. Tu te permets aussi de somnifère, tu peux te permettre de m'empoisonner aussi? Non. Tu peux aussi te permettre de me mettre n'importe quoi? Pourquoi tu as fait ça? Empoisonner ma femme? Mais oui, tu peux me tuer. Au coup, tu as somnifère, non, papa. Conséquenté parce que ce que tu as fait là, ils ont raté. Conséquenté, tu peux me tuer. Non, là, la nuit. Non, là, la nuit. Pognon, nous allons dépendre de l'énergie, non, tu as mal agi, n'a pas nangoté. Mais tu as quand même. Non, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Nalali forcément. Il te faut un bon repos. Il te faut un bon fianton. Tu as mal fait, tu te permets de te marrer. Ça te fait marrer, non? Non, que nous ça là. Tu as eu un bon repos. Non, que nous ça là. Non, il y a encore comme ça tout à méditer. On va te faire retourner juste à l'entrée. On va te faire retourner juste à l'entrée. Bon, Nico, on met ça en somnifère, on met ça en somnifère. Ok. Voilà maintenant. On va te reposer. On va te reposer. Qu'est-ce qu'il y a? Coquette. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Coquette? Ça va? Ça va pas. Bon. Allons. Allons voir les médecins. Reste là, je prends ma chemise. Attends. Hey! Attends. Hey! C'est faux. Ouais, c'est faux. Yake pananga. Yake pananga siko nanda. Oui, allô? Allô? Wow! Abotumwani. Wow, wapi ando ya papa? Wana ndo ya papa. Bwana hospitali ni? Naoya. Wow! Zamba makamba minene, usaka makambelekela kabatu. Wow! Yana nga Serge, azimwa mubali, ndo ya papa Nzamba makamba minene zono lokumu koketa boti na kimia. Maternité mbeto ane zaka facilité belepe ba mata bakita te o. Nzamba makamba minene usaka makambelekela kabatu Waouh! Les informations malamu Waouh! Allô? Linda Boni. Yebisa tati Lucy, koketa boti mo mbai. Bapiando ina te. Yes, Jean-Pierre ando ya papa. Ye moko lo kwanza kando ya papa. Awlinga kama mona za ndo ya papa. Yebisa bango nyonso. Yebisa bango nyonso ngakutu na ndako bima me na kena hôpital. D'accord. Bonne journée avec Jésus. OK. Wow.
Tika. Tika. Nazalaki na zamba. Nalingi kana banda kobuka pondu boyo. Isone. Na ya babengi sikote naza kobeta oli solo za pese boyo osoba yo telefone te. Ya na ngai. Saki obota poza na telefone. Saki obota ki mwana ajumbo ko bali sipelo ko ngai. Na ya ba telefone boyo koko abengi. Koketi aboti mwana mobali. Aboti mwana mobali. Ndenge omoni ngabo na kobuka so ponute na keko yebisa mama ya mboka ba yeba mwana ngaboti naza kokota mboka na koti na ndako wana suka na baluki na keko ganga na ndako makambo motema mabe aboti mwana mbali wana aboti ngaite wana mwana ana zunga te mwana ana zunga te na boili babe mwana na ngangu bali mwana manda kobinda ka pema pamba na lingala za noko na yesu na lingite kanganda kubanda pona mwana ko ngo bima kanganda kubia na keno na bande kwa makambo siko yo kina na sema mama mboka la pesa sango sangwa nini si mwana boti na bomba bongo pete ngambu nila lisuti la kila gai mboka kwa nini yaya mboka kwa nini la yake kisha muzika noko na yenga yenga saini akutinga la shamba na nopo kwa mafuta asali oni asali ngati alingasala ngaboyete na bila ngati ndoka bila ngayesi pati bona sala wani konzambe nanga yenga poni boy konzambe nanga loko nini ngo saliye amona ko ndenge nini yango akomona no kwa ngati bila ngala sola amina biso pardon nga lembi yo te Arline so bango balembi yo nga lembi yo te nga na capable ozanda kutokefa na nga na yo Arline nga na salaka Arline oza na responsabilité na nga ya eyenga te ya mama na nga Gabriel te osabu poni ata olingo kende benga nga na telefone oza telefone nasombelaki yo telefone Noko, omoni yo, kicha na place na yo. O violé, ya sa mwasi na yo. O violé, po lo ba ona munoko. So bakanyo. Arline kokete. Kokete. Aza na responsabilité na ngata. O sepeli ko vivre na ngato sepeli. Asa mwasi note. Arlingo te. Arlingo ta okepe pa. Okepe pa te. Yo na mono ni abeso na loka yo wala beso na loka yo so kutu mama botanga lokanga te papa na kota babela lokanga te yo nani lokanga ala lokanga yo so dan nzambe yo tokela bokili akete akokende yo ngakale kisasa oyebie oyebele wapi banacho tena miso ne mtesa lo bongo oncle elomo te bangisa ngepa na yo okobangisa ngate akolala ezanda kwa tata na ngai ezanda kwa tata na yo te keluke pa na bino keluka mama na ozamona mama na nga ese pa mama na nga te ese pa tata na ngai sika akende komi lo kwa kizengi omi mona ke sika akete sika azonga yako zo akozonga soko zongi te na koluka nda kutoka na limbisi yo zonga akozonga olimbisi yo nani oyebi ye okapata soni te tina asha oboti te oyoka soni to
mwana mwasi te olingo viele mwana bata mokie boye zonga yaka okapeta soki te boma moto toza fa na boma moto yo na ndako nga na koku